Yebisanga yo na grâce boza relation. Moïse. Pardon. Oui, qui n'a pas pour finir, on a tout dit non comprendre le thé. Non, bando ya ki omonga dena fingi. Si quoi tani non ba tété, tu ko di milana te pas ni Moïse. Toi qui non ouais tu Moïse. Tu parles le bani. Oh, tu blagues avec moi. Mais non tout na. Moïse n'a pas. Oh, tanda je. Et papa malembe. Bon boye muta on peut sauter réponse. Ils ont commis au bêta. Oh. On est aux abos comment qu'il est les dents. Vous pas là en haut. A proposé une photo qui est Dubaï. Pe a quelque chose ma sauce ba péni tout ça sur boulon soukou. Papa il aussi. Ya ndima na okaka rosa sa lobby. Ça la cabine mi ba. Moïse. N'est-ce pas que yon a rose besoin en relation? Moïse. Oh ça kanelanga. Tu veux blaguer avec moi? Ma journaliste. Oui. En tout cas, ba respect belé la opesa. Ce que benga kinga na yeba que no passé émission na yati. Non, surtout il y a des photos de solution. Tu te tais. Quand moi je parle, tu te tais. Yaya. Attention. Yaya. Tu me connais. Attention. Y'a grâce. Maman, je grâce. suis désolée. Pardon. Je suis désolée. Et toi, mademoiselle, je ne veux plus te voir chez moi. Tu m'as compris? Au nom de Jésus. Matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention o esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki pona ye namoni akomi koyoka pe koloba yango na pesi nzamba ozana merci pona bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nge ezalaki ka ya dépression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya ozana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana atangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya ozana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux ya misu surtout so moi eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué un changement bon makasi sans lunettes nazomona clair donc na kumisi vraiment nzambe ozana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est au kumisa nzambe ozana na lobaki déjà ba maladie oyo wumelaka tango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque ba divorce ebele tozokomona tango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission, bon jeudi. Cette émission pour vous ressemble, émission de Kokokanayo, Nanga. Nabissonia surtout, abonnez-vous si massivement. Aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus. Sur la 4 émissions, sur le Wakaïté, Yesu Christ numéro 1. Il y a des sponsors officiels. Il y a cette émission. Bravo, Jésus. Beaucoup de talabiso. Masolo koleka na lulenge na lulenge mande. Le but de cette émission est de réconcilier le monde
avec Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous sommes tobika nature à Christ, tobika nature au nzamba lingela kibiso avant le péché dans le jardin d'Éden. Cause la mala on mingi so tozonge nature wana, de longo une nature satanique, de la nature ya Christ et cause la vraiment malamu mingi. Ndeko oza na kati ya ndaku, oza na ba problème, oza na ba souci, oza na ba difficulté, wana ba secret moko bomba ki oyina ki oyiba ki obomaki, osala tellement mabe. Yo vi na eza vengeance, vi na ezali ka koyoka mabe na makambo ya baninga, ozaka wana prêt, tout prête à détruire le genre. Ndeko Christ ali boswa porte na yo, na musala, na ndaku na yo, esengeli na yo o se relever, c'est-à-dire quoi? Otala vi na ngande na otambusa ngo cette fois-ci phonatique. Nathalie na nzambe na nzambe ozala malamu mingi to yekola vie ya nzambe to yekola vie ya ozala na kati ya méditation na kati ya vie to zaka na vie de prière te. Mais moi je pense que l'esprit de la prière va permettre à une personne de comprendre le loi de Dieu et ses commandements, c'est-à-dire Bible dit que cette parole ne s'éloigne pas de nous, médite-le jour et nuit. Vous en avez cherche un verset avant de dormir plutôt. Aussi verset bibliquement encore. 30 minutes, 40 minutes, 1 heure du temps et qu'on suit le jour au monde et qu'on l'a paisiblement avec des songes au Nzamba sur la naïve. Merci beaucoup l'équipe Mobimba, Yachebiso, merci à Papa Eli, Sinandouko, merci à Papa Mansolo, ainsi que Mami Mansolo, ma soeur, je t'aime bien. Merci à tout le monde, au besoin d'un un peu partout. Nzamba Pambolayo, merci, membres soutien Bravo Jésus, au communion membre Tobengi, Tokwa Deroyo, Nakatia. Groupe Oyo ezali ya membre soutien Bravo Jésus bandeko soutenir orphelin pour continuer toujours dans ça la bolamu pour ça ba vieillard continue toujours à faire cela Nzambe akozanga te ko kanisa pe ko pambola bino. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Merci beaucoup. Là je vois mon frère que je dis shalom. Shalom maman journaliste. Vous allez bien? Oui, sentez-vous bien. Nabinope. Oui. En tout cas moi je vais bien en forme. Et vous? Oui, également. Également. Oui. Et non? Combo. Moi, c'est Moïse Makengo Bukaka. Bukaka. Oui. Tu es de quelle congrès? Je suis de Congo central. Congo central. Bino kuna boli ani mingi. Bon. Puisque qu'on a mis Fumbwa. Oui. Ok. Marié? Non, je suis célibataire. Célibataire? Oui. Okay. Combien d'enfants? Non, pas encore. Ah, bon, c'est... En fait, c'est dans la préparation. Parmi les objectifs, on a l'IP. Ah, on a en préparation? Oui. Ok, on a croyant? Tu crois en Dieu? Oui, en Jésus? Bien sûr que oui. Okay. Tu peux prier? Pas de problème. Merci. Éternel Père de grâce, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, totiki momo na saloboko na yo, pambola yango, totiki bandeko bakotala biso Seigneur, loboko no yango ya ekita, nzamba bikamwa, oya salaka ngolu, grâce pe ngolu na yo, ekita, likolo na bato banson, Seigneur Jésus mboka Congo, kimia na yo, ebila, Amen. Amen. Tu avais dit Moïse? Oui, c'est Moïse Makengo. Makengo. Est-ce que tu vis aussi la vie de Moïse dans la Bible? Pas tellement. Hein. Pas tellement. Oui. Ils ont kokanate, hein. Pour d'abord obéguer, Moïse a obégué. C'est ça. Tu n'es pas pasteur, frère. Non, je suis frère. Je suis frère. Oui. Non, il y a des frères et des frères, hein. Est-ce qu'on a frère, des frères, quand on exerce, pas mal assez. Mais on a ce qu'on sert à différents. Non, on a pas un frère et un frère. Donc, frère, dans le sens que dans l'église, na priaka, na to samibe kwa nzambe. Ah, très bien. Oui. Ouais. Il y a voilà ce qu'on a frère penda. C'est ça. Frère dans le Seigneur. Frère, il y a dimanche l'église. Non. Ah, c'était juste l'ambiance de l'émission pour un peu se détendre près dans l'émission. Voilà. Oui, Nazoka. Bon, merci beaucoup. Ce qui n'a eu l'émission na bino parce que na landara bino.
naza na problème moko ezoderange nga makasi. Natali tokoki même na église, tokoki même wapi, mais nakozula yango solution te. Yango namonaki naya kaka awa natalisa problème yango. Peut-être nzambe na lola kosunga nde solution nange kozwa awa na ba problème naza nango. Ouais. Bon, nakobanda na mwa histoire. Moi c'est Moïse Makiengo nde na oloba. Papa na maman na biso aboti biso mibale seulement. Na grande sœur na Grâce. Maman na biso akufa kala dans ton ka aboti ngai nde aki okufa na ye. Tu kotika na papa so na bosende ton na combien na âge à 20 ans. Ne papa pa yako tika biso parce que papa zaki mukolo ya maman. Maintenant tant que tikali vu que grande sœur zaki moi mukolo yende mutatika ki héritière ya biloko ya papa bande ya ko gérer ba makamu susu. Le presque ba responsabilité benetika ke pa na ye. Puis ngapi na ki otanga parce que actuellement je suis infirmier. Na sali AD puis na A1. Nde na musala ba obligé ki biso to ba obligé ki nga il faut na bala ou appeler seulement ba responsabilité pour appeler seulement ba responsabilité mususu nde parce que natana nazaki na moi cité na bande ko luka talaka akini na biso basi yango mwa ba mituli ko likolo tout passe ya nde to yaki oyamba maman mon hôpital na biso patiente moto yambaka boye azaka vraiment gentil makasi maman azaka na mwana ye moko azaka mal na ye nde banda ko ya kosunga ye ko ya otikele biloko olia tout ça nina se plaka na la fille yango bino ba corps médical comme on est la rose c'est pela na ye makasi bon na ka po linga ye pas azaka d'accord donc maman na bango pa yebi ngai na kenda pe kuna tout ça maintenant grande sœur na ngai Grâce, grande sœur nanga vraiment. Donc Yali Koukoumate, c'est vraiment ma grande sœur. Grande sœur nanga Grâce. Tant na zwa ki pe mwasi, na ki otal sa ye non, yaya tala musala, ba koniso ba pesinga, il faut na bala, tout ça. Nde pe à cause la d'accord. À cause la d'accord. Tout ça peut déjà près d'autres. Maintenant, tous en ba préparation pour na mariage na biso. Coutumier pe religieux na civil tout ça. Na problème o ngai na yeli awa ezo déranger nga makasi donc nde naza awa na oyeba te so na sala nini raison o epoussé nga pena na ya awa yo mtu oza dia na kati ya préparation moi je vais mon invitation bon, je ne sais pas voilà na bina nayebandeli moninga nzambe asalangi bon nayebi te parce que mayele vraiment ezosuka na makambo naza nango sikoyo donc même que lobango boye ko expliquer mutu na yeba te na ko expliquer nani voilà raison pour laquelle na une émission peut-être solution malamu nde na na makambo nazana ton ala ça qui moi si n'angé pas grande sœur après ça qui est makasi nde tu nga non Moïse liba na bino erumela te nga mo pe na tsaba moyen jeu parce que akendaka Dubai ayaka na tsaba moyen en jeu et puis à proposer kinga lokolo préparer libala ce que osé pas na yo sambela mingi peut-être ko banda sa masumu susu malamu yake pa ina ngai en attendant préparer mariage soki libala na bino salami nde o zwanda ko bova na mwasi na ya boya bosavu aya boya ki parce que biso papa na biso akolisi biso ngana tikalo mona longa ma biso te mais papa biso akolisi biso na nzela lo sambu. OK. Attendons au bang nzema parce que to bang avant le mariage. Là c'est la vie. To bang avant nzema. Très bien. Faut pas et kanga mambo belé. Ouais. Maintenant, ton ala kisi grande sœur. Grande sœur pas proposer nga vie affection peneza ramakasi. Na ki po ndima na zonga ke pas grande sœur. En attendant, on va préparer mariage parce que près d'autres d'être tout ça là. Moi si nanga pele ko pa na bango ba yebi déjà nga ta mo za po mona ye po grande sœur za la neka ye moko
banda bani mamba voyage non na moni pe non na mobalité tant moment na ya ko ça peu 2 jours à zongi donc tant moi elekela bon maintenant chose grave oh pene meminga awa parce que madame nanga na grande sœur bazana préparation ke Dubaï pendant le kaba voile na bilamba to lata mkolo même ya civil même ya religieux mukonsuma sinanga yaki et pas na biso akende ko chocolat atike téléphone ko la table de na moni message koti par curiosité na bina zo téléphone na vérifier de temps na yo ko kota na moni message à grande sœur nanga tindelié non toke na Dubaï kunesika tokende toke sa bolingo na biso bien ngai nde naza basangisa ngai te donc ba message ka ya bolingo nazaki na ba doute parce que nde na bel grande sœur nanga ko sala ngote je comprends pas non non bon vraiment il y a des choses c'est-à-dire que ton fiancé là oui au Broninga Boubalan grande sœur na yo atindeli message ya bolingo par curiosité na bi na kota na landela ba message tout de na yo mona batinda na main ba vidéo ni comme ça ba blo mon cas c'est insupportable donc na sens nanga ki mukolo na comprendre ki fiancé nanga ina grande sœur baza na relation amoureuse ouais et tant que moi c'est normal maintenant na ba audio na bango grande sœur azo expliquer photo kende Dubaï to ke somba biloko wana to ke sala bolingo na biso bien et puis mobile na yo wana ngana linga ba sangisanga te là c'est ma grande sœur mutalo babon na linga ba sangisanga te et puis photo préparer des ans na photo éliminer ouais raison pour laquelle na lobaki non peut-être nazaki na ba doute mais vous ezobima na téléphone ya grande sœur na ngai tu as vérifié les numéros tu as vu qu'il est les numéros de ta sœur oui parce que na ko ndimelo mo facilité na yebi ndenge ba bokoli biso na ko c'est la grande sœur na makambo jamais et puis bato bazo tala nga po na yebi ke monsieur etala ma partout ba yebi biso nde to koleli na grande sœur na ba yebi affection tozaka nango amour tozaka nango donc na ko bimselo mombo était pour na sale mabe mais so mona yene émission boye pour l'intérêt ya famille na biso pour l'intérêt na parce qu'elle est ma grande sœur surtout nga on a préparé foyer na ngeza na on début on a mona ki non dans une émission peut-être on a comprendre ngo mal na yo ka vérité si réellement peneza ya solo ou pas au soka de grande sœur non na maman bon non ça dit ça on comprend bien grande sœur non ça les bien nga mo pe na comprendre te jusqu'à maintenant na yeba te eza ya solo abanda vi wana kala parce que nga na sala remarque depuis bani ba voyage à Dubaï natika lo mona tana mwa mbali te et puis nga nazala na ndako na ye même à privilégier nga abisanga on doit préparer mariage okende ba musala na eza bien te faut vendre pour ta mémoire na l'aise nga mona selo makambo tout actuellement nazala na ndako na sala te bon après le mariage on a beaucoup la moi son ami ça c'est quel genre de conseil ça vi na okela kepe makasi de na yaki ondimi parce que na yeko yoka makambo boye nanga mo pezo lekela nga na oyeba ta banda vi yango kala ukomo mais ça c'est grave au bon moi sinayo aussi spétare bon na comment ressentir affection moko kati na bango mibale nga na trouvaka lokwa grande sœur qui s'aimait qui kaka ayele ba sous-vêtements donc o pene senga mbala sala ouais
yango na grande sœur na nga comment ça la moi ça. Lorsque yo salani, quel est ton rôle en fait? Tu joues quel rôle? Yom to osa kata préparatif on ngo ke bala mwasi. Ngana bana Il faut t'imposer ton canon. Na bana ko trouver normal vu que na pas grande sœur, pas na ye. Peut-être au salon pas couvrir ngai tant qu'il ndekona. Tu parles seulement comme ça? Tu es seulement comme ça, ta façon de parler, tu es comme ça, tu es si calme, si doux. Je suis seulement comme ça. Tu parles seulement comme ça, tu es comme ça, c'est ta façon. Ah! Mais lorsque vous avez un peu soyez la vérité. La vérité. Ah, c'est vrai ce que tu as vu en fait, tu as lu dans le téléphone. Oui. On doit vérifier ce qui est vrai. Oui, c'est ça. On a vérifié ce qui est vrai ou faux. Non, on a bango mi balé. Parce que si on a tout une grande scène, on a nda quoi lobaté. Même ma femme a lobaté. Raison pour laquelle il y a une émission, na yo comme on a Tu as pris le téléphone de ton fiancé. Oui. Au Bimisi, on vérifie vraiment téléphone, nos talipenda, numéro 1, comparer le numéro à téléphone. Oui. Le même numéro. Oui. De ta soeur. Oui. Qui se retrouve dans le téléphone de ton fiancé. Avec des conversations et de photos ni. Téléphone, il y a fiancé na nga yango na zanango. Na kanga qui on voit même. Au pesa qui esquisse ni tant au kanga qui on. Bon. Mais ça qui est qu'à vie qui micro dans un téléphone à ba touche. Pesa nga téléphone na ta sim, mais ça makamwa musa na onde na WhatsApp. Pour ebi na va na ndako na sala te. Réseau on a zulaki parce que si on a joué qu'on a facilement comme ça le linga. Et puis grande sœur pas éviter que téléphone a fiancé na nga eze pa na nga. Bon oui à PC au téléphone tu sais que à ba code je comprends pas. On peut sur téléphone et puis qu'il y a ça ba s'écrire dans téléphone te donne le téléphone si facilement. Bon numéro on a yo kele ba voice on les numéro mon masqué. Par curiosité nde na kotaki na oki ba voix pena ya grande sœur na ngai. Et puis na landeli même numéro au grande sœur na nga sœur la yango. Oh masca. Oui. Donc fiancé na nganda masca ki combo. Ah fiancé na masqué combo. Oui. Ah boyo koma combo ya grâce. Oui. Alukika combo mo boîtier. Oui. Musu acha aubergine, musu acha tomate. Musu wa musu acha grâce au mona commissaire Jean. Musu Claudia. Nga ana mona na numéro na ya commandé Mamour. Mamour. Oui, Mamour, je ne sais pas si c'est en langue, ndé na mona ki comment qui, ndé na kotaki. Ndé na mona ba réalité. Mais quand même il y a des choses. Quand je dis il y a des choses là, il y a des choses il y a vraiment deux choses. Maintenant tu veux vérifier. OK, d'accord. Le col air au benga biso epsa biso ke bateau za ba ont besoin, ils a grande sœur na yo, na fiancé na yo. Oui. Tout ça qui est fort aujourd'hui, na téléphone, mais ta sœur a des moins compliqué na téléphone. Que Dieu nous fasse grâce à comment. Ouais, soit si va conserver. Mais ton fiancé toujours qui est. Ah bon. Là, on va prendre une pause, on va profiter de la pipe. Yo pour payer nga pena paiement, to vérifier du côté de la régie. So ba mfiti na so ba komi et puis on se retrouve. D'accord, merci. Merci. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, Kaye, sac,
uniforme, pena frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune ya Matete. Quartier Viaza, numéro 27A. De retour sur ce plateau, orphelinat. Bravo, je suis slogan, les âmes que pleurent. Merci beaucoup. L'orphelinat Nabiso, merci. Namandekonion, surtout, à soutenir Nabiso au cœur. De près, de loin, que Dieu vous bénisse abondamment. Andeko, baza musika, baza soutenir Nabiso personnellement, puis bandeko Nabiso, baza en Kinshasa, de temps à autre. Bazo les campons à revisiter, ba Nabiso, Zamba Pambola Bino, Bolembate. Boya tosala musala oyo nzambe apesi biso ya kuencadre bana nalobi bakoma pe batu na kati ya société elobi tomona pe orpheline moko orphelin moko ya bravo Josie abimi pa komi serviteur akomi médecin akomi je sais pas moi métier oyo nzambe arotia parce que toza vraiment la besoin pour promouvoir batalent bana, ça nous demande vraiment beaucoup de soutien, beaucoup de moyens pour que tout arrive to atteindre yango ndeko ozotala nga motema no esimbi yo mesana osalela nzambe na mbongo na yo na misolo na yo na mwa biloko na oza nango kozanga te obengi biso na plus 243 81 00 27 303 oza na bezo osala carton osala don otinda na orphelinat benga tokoyebisa yo nini okoki kosala parce que ba besoin eza mwa ebele pour que oyo kotinda wana eservir pe nzambe akozanga te kopambola. Oui, ndeko Moïse. Oui, maman journaliste. Maintenant, soki baboyo ndima, supposons, toke bon. Bon. Ça peut aussi arriver. Regret na ngezali, nenge famille, bah, donc. Babokilo na. Oui. De babokilo na nga ba yebeli ngai, valeur o ba pesaka ngai. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, regret na nga neza wana. Mais si ça arrive que par hasard, moi, quand la famille, moi, sinon, bata l'émission, tu trouves pas que c'est exposer leur fille à la télé? Bien sûr que oui, mais nabi conseil au bino bo pesa biso. Na bango pe ba bénéficier na yango. Eh, il y a découvrir seulement boy. Tala la muki ka maman boy. A monument ane moi si a conseil bon ta ça la lési bien. Est-ce que tu vois quand même la gravité à ma maman? Oui. Raison pour laquelle elo meminga a yango wana parce que nabi kezana basala nzambe na chaîne oyo. Oba ko sunga biso, oba ko landela biso procédure tina suka. Boss go soki ndeti moi ça antimika siki c'est vrai ça la lesbienne to ya no avoué. Osa skonde na stade wana. Bon wana éviter. Ah franchement. O éviter. So ba wangani wana réponse eza mais so bandimi réponse eza te. Wana éviter. O éviter. Parce que bango mibale na pesa bango confiance makasi. Ceux qui pena maramba baoloba vraiment ça vrai je ne sais pas ce que ça rendeni. Je sais pas ce que tu peux faire. Oui. Voilà. Fiança kota. Akota na et. Après il va poser question hein? Bon akota na. Eloko eli ayango wana. Eloko yo yeli. Eloko ya yeli te. Ya yebi makambo to bengi ya. Akota na. So il fait ça comme ya kota. Mais ya Moïse, il faut que ça monte eh, voilà le grand frère nanga Didier, ça m'a lembe. Eh, bonjour. Vous allez bien? OK, prenez place.
Eh, bon. Bien. Santé, ça bien. Santé est bien. Bon, ça tata, Moïse, bon point. Donc, il est qu'il en a là, quand moi, mon sur mon boy, direct, m'a mort awa, caméra, c'est vraiment bien été. Quand ça t'a sauté, ça veut que Moïse a un problème, ça va un peu un problème. Même ce problème, il y a quand ça va coûter nos bêtes hôpital, hein. Ils ont bon hôtel. Mais le problème, c'est que il est qui coûte un bête hôpital. D'accord. Yaya Moïse. La rose. Chérie. Soki babengi yo po ya parce que naza na problème. Naza mbali na kobombelanga te. Ah mais oui. Zambal non. Personne n'a eu au bal. Parce que C'est vérité. yo moko nde mutu olingi tokóma ntina niveau oyo. Mais place oyo toyeza place ya mabe te, eza place ya basala nzambe. Naza question mo oyo ememi nga awa nalingi natuna yo. Yo na grande sœur na ngai bozala na relation nini? Grâce à nous. Naza na ba grande sœur combien? Mais oui, quand tata, moi, c'est bon, la grâce et tout. Ah, oui, mais oui. Bozala na relation nini? Ah, grande servité. À tout ni relation ni bilom bale bozana. Ayebi que aza tata mo sabana na relation obino bozana mo mibali. Bilom mibali relation ni bozana. Ya on a zoto. La relation le kaka ndenge mbai na représentant nga passer ni besser na e alinganga et ça on est bien. Donc assez planant ni vivre na actif frère. Ok. Rose, toye apo na blague te. Oyebi très bien so na siliki nde ezala. Donc toye apo na zo solution. Yebisanga yo na ya grâce boza en relation. Papa, dès le bit. Ou forcing le monde makasi to na yebite ndeni na binga na cancer na yo alingaka ngani to kifaka ngala yo asepe na couple na biso isi. Soko ni. Ya yo po keka libala na lokuta. Ose ça va j'ai. Et Moïsila nan. Non, ni mozo c'est ça va j'ai. Oui, Na sana makasa okabwa bitumba te lelo. Yo na grande sœur na nga. So za likambo loba. Tom sozo e baté, naza na information makambo tout oyo bosala yo na grande sœur na. Yebisanga yo na grâce boza relation ni. Moïse. Pardon. Oui, qui n'a pas pour finir na tunde no comprendre oti. Non, bando yaki omonga da na fingi. Siko itani no ba tete, tu undi mina te pas ni Moïse. Tu que no weti Moïse. Tu pas le ba ni. Tu blagues avec moi. Ndié. On a bandeli question pour la dernière fois zonga mabe. Donc l'image doit téléphone on a pour moi dans la conversation on a grâce. Au bon moment pour ni. Et là Luka qui est ngwana. Tu sais un téléphone au sola na bato musala. O comme soko ta message na ngani surtout et Moïse ata yo moko. Nga via téléphone na yo. Nga kuna na zate. Yebisa relation ni bozana ngona grâce c'est tout. Na relation le côté. Rose. Non, tout pour la dernière fois.
relation ni bozala ngo yo na ya grâce. Mais non tout na. Moïse na parle. On t'entend Papa Malembe. Bon boye muta on peut se réponse en dernier. Pas bête à te ba cause non solution. Hein? Laissez-nous le dans ma capacité. Hein? Ya. Tu me battre on a évité sur le ballon ouais combien de temps. Il faut so yebi kalka molobi kal vérité. Ba simbi ti téléphone na yo zo wanga na kaka lokuta ngo yango génération ba tongo bino ngo otongo. Ba na téléphone na yo. Ba so yebi so bien que ba na téléphone na yo. So koza na vérité mo koza eza cacho lobit. Tant yo pesa ki mobile no téléphone, oyeba ite ki oza na makambo za kata téléphone na. Falo supprimer nga vo pesa téléphone. Ils ont commis au bêta. Yo loba likambo ba tunu mambo beta. Kasa obeta uka soso loba solo te. Tala toya pona osaba avantique te. Toya apona oblaguer te. Pourquoi tu es méchante comme ça? Oui, Bilika. Hein? Ya. Bilika. Ah? So Bilika mbulo bati. Nga ba kubulo mazu elongeza kitoko boba zoksa. Otala nga susu. Moïse. Pardon. Nana pousse à perdre le bal à la tête. Moïse n'a pas de chaos. Nana pousse à perdre le bal à la tête. Oui. Dans une grâce. Dans la relation avec. Dans la relation avec ta grâce. Relation ni no boza ngo yo na ya grâce. Ya yebisa biso. Simba nga njoto te pardon. Na simona nzoto poni. So. Déjà relation amoureuse nga nayi. Amoureuse. Ba basi na ba basi pe bakoma na ba relation amoureuse. So yo za amoureux na ya après amoureuse c'est sokuna. So on te maman kozana combien d'amour? Les cœurs là, vous partagez ça comment? Grâce. Nalinga Moïse makasi. Non, arrête. Bon kuno za amoureuse koto linga. Parce que aimer amoureuse ça ramami balé. Nabima na ye. Ah. A proposant la première fois. Na boyaka. Azo meno singa kaka. Okoma na ye. Nako bage moi sina mobali, nga na ye moi sina mobali. Ako proposer nga suka. Suki na boye. Libala na nge salama te. Ba bezo na nga kokisa ngo sute. Okipe Moïse te. Grâce. Benga na biso na ndako. Tellement bien vous comme grande sœur Rose. Ta boy ko isa Moïse. Rose. Ça été Moïse. Anga bloka na koseli kanse ni makambo. Alolo. Et on a ndima ji. Okonti wa makambo ezo memo na liwa yo ndimi yango po Moïse akontima te solo bi pona cancer. Moïse. Na age na ya mama mobimba bu. Donc on confirme que yo na ça na ngo. Donc on confirme que yo na grâce besoin en relation amoureuse. So ne boza bo koma kilele donc bo sala ngo. A proposer une photo qui est Dubaï. Donc ils sont bablo à libala. C'est ça qu'il y a présentation, c'est qu'il y a coutumier religieux. Moi ne sais pas expliquer biso. Donc ils sont bablo à libala, pe a quelque chose ba sous ba peni tout ça sur boulon soukou. Papa il faut aussi prendre. Ya malembe te. S'il vous plaît. Non, pardon. Yaka. Pardon, ça non attends.
Ah, pardon. Samba. Si on a bien de comme Moïse, on va a besoin d'explication. Baso peut explication. Et au cas si dans sous qu'on va nous bêta kai. Toi, tu es sorcier avec toi. So yaya yope ba proposer eloko moko ya bongo kai faut ka ondimaka bongo aussi nzoto no bano Samsung pa moi sata yo Et puis téléphone oyo ozango tima oyo ka ngo sala ya nde ni nyango Moïse sala te position Moïse na par rapport à grand sœur de ene simba yo tonga na linga ko na ndo sala te tout dépendant na grâce tonga na linga ko na ndo sala te te yebisanga ya bi ya nem ta yebisaki atika musala okutaki na musala ngana to lingani lawa hôpital bo siko na sala te hôpital wana na ndo sala na ndo sala bisakana poso de vivre na yo na ye o linga ke pwana yebe mbala ta na mbongo na bambo téléphone OP o linga ka mino kwa sim polo ke kota kata famille bato ba linga yo ndimo zo loba pe makamba bongo zo yo ka soni te siko mesani pe na makamba ngo okomo sepiano pe na ngo po ko zo mninga mwasi mususu bon avant tokutana Moïse na banda de kosala bavie yango ozomona me na tika nde azala de lesbienne ko yebisanga te point déception mibale eleki makasi non yebisanga te point ya Moïse pardon osakande nga kuna olobaka te nzoka noza na kanda makasi oui na juste déception mibale trop la vie na nga mais siko tu ozwaki ke mobala série te yaya boyo mona ete kozwaki mobala série ti aki aprédote oti bosa préparation ya libala nde ozwaki décision ya okata likambo wana otiki ifo tikango libelano pa lese ata soni ozoloba no mpe bilenge oyoka yango esala no ya nde nini yango eskize nga nayebi ke esala opasi me totuna ta question yo zela siko entre bino mibale na décevoir siko moninga siko po yo lobi déception mibale siko entre bino mibale na décevoir moninga n'est-ce pas yo nde moto décevoir soit otikali na vie wana soit otikali na vie ya mibali oza tato plutôt okomi na mwasi foto okomi na mobali finalement ose positionne te nde na place noni bazala nango oza no pa lese makambo oyo ya mabe oza no pa lese wana nyonso tuka po oke Dubai yango sedaki kaka po bozwa baplante po bozwa banini likambo ya kolata nyonso yana yango wana osedeki estce mobali no azalaki incapable nzambe akoka kopambola bino te po ke ozwa biloko wana nyonso osali mokosi standing moto apesa standing eza nzambe eza moto te bafotela na grande sere otela na grande sere to grande sere oyebisa biso mpe aroprouve biso makambo oyo azoloba wana parce que soki oyo aza na batelefone na bino makambo bino mbale bosala ke eza malamu te bonjour yaya Yaya, prenez place. Bonne et grâce. Bien. Ça va bien? Oui. Ok. Puis on te donne sur la carte émission, je pense que petit lait qui n'a eu. Oui. Petit. Babenga bon, elle est belle sœur. Oui. Belle sœur. Moi, les camons qui veulent me faire, ils veulent tout salé par rapport, il y a moi si. Mais, Azan de Konon Mobile, Azan mieux placé, et on pose aux questions. Oui. Léo Moïse.
Ndero Moïse. La journaliste. Oui. Confronté, Boubinga, naza la carte émission. On a confronté. Qu'est-ce qui se passe? Kasi okuti pe bapaya ate apangai. Oui. Azaleki no Oui, la oui. belle sœur na. Oui. On sait que ça nous na tranquillité, sécurité zali. Émission o bande koné balinga le kalabongo. En tout cas ce que o blâmer mutu moko o blâmer ka bato yo yebi ko ba memio a. Zelande kono silisa. Aza marambo afatuna. Soupe oyo yebiti. Oko yebati. Voko solango esengaki na ndako te photo na plateau. Ape na kamwe. Moïse, esengaki te to solango na ndako, il faut toi na plateau. Je ne sais pas. Grâce à Nini. Tu sais très bien que tu as besoin de balles. Les Nini, juste. Problème est Nini. Parce que jusque-là, tu es consciente. Pour ça, ça me l'a fait. Moïse, tu me connais. Et bien. Semblant dans ça, la parfois, Yanine. On gagne dans ça, la semblant. Vous êtes consciente, il y a au sale. Yanine. Dès aux autres, on peut voir. Je te comprends pas. Non, non, on peut la voir. Bon, exprime-toi. Depuis que tu as maintenant, on a manqué. Oui. Dans la question, il y a une relation. Ma belle-sœur nanga. Donc yo benga na plateau. Pour tout nanga relation nanga ina rose. Et quoi échapper bisoté. Moïse. Naza sous moi Moïse. Moïse. Écoute-moi d'abord. Où est-ce que j'ai une salle sanga? O me manga na TV o emilinga. Nazo tout na o emilinga ou bien comment yo na rose, je comprends pas yo na rose relation. Nazo ba tes relations on a la zone rose, c'est ta fiancée. Ça là, vous avez une bombe moi bisoté ah. Ya ndima na okaka rose ça lobi. Ça la cabine mi ba. Moïse. N'est-ce pas que yo na rose besoin relation? Moïse, o sakanelanga. Tu veux blaguer avec moi? Non tout na yo. Oh ça n'est l'autre. Tu veux blaguer avec moi? Non, oh ça les l'autre. Tu oses le ton sur moi. Kasi yaya muninga da salobi vérité peut loba no ka vérité. Ma journaliste. Oui. En tout cas, ba respect belé la opesa. Ce que benga kinga na yeba que no passé émission na yati. Non, surtout ya réputation. Tu t'étais. Quand moi je parle, tu t'étais. So na yeba qui fait émission zo benga pour na boyer. J'allais pas venir. Limbi sabi. Oh, les humiliations. Pour mon memio a wezande ko Nandimi na fa le soute na plateau. Hein? Nandimi le soute na fa na plateau. Non, ceux qui bisotent oui, Moïse, humiliation. Tais-toi. Tu commences à m'énerver, tais-toi. Non, si on doit kanda zona yo. Moïse, tu m'énerves. Moïse, tu m'énerves. Ngande fona za l'énerver parce que oyo Moïse, tu m'énerves. Maman journaliste. Non, raison pour laquelle o linga na zonga na ndako no pas dans ça ba bêtise na moi. Moïse, tu m'énerves. Vous avez échappé biso point. Oh ça pourquoi? Moïse o matsanga ndekana. Maman journaliste na respect nyonso na opesa yo. Na tunu atelo. Yoka na respect nyonso na opesa yo. Na tunu atelo te ya ofanda na kata plateau pona okaba. En plus je te dis plus chez moi. Hey, mademoiselle, plus chez moi. Je veux plus te voir chez moi. Oh, vous deux là, je veux plus vous voir. Toi, je m'appelle. Beaucoup de respect Nazana monsieur. Non, non, pas daté. Maman journaliste. Tu es confiante dans ce qui m'a parce que toi, je te dis tais-toi. Naza pour ça yoka yote, tu m'énerves. Ça je te dis Moïse. Ça je te le dis Moïse. Ça je te le dis Moïse. Quand je parle, il faut te taire. C'est la dernière fois. Non, très bien. Problème parce que c'est la télé. Attention Moïse.
Attention. Yaya. Tu me connais. Attention. Y'a grâce. Maman, je suis désolée. Pardon. Je suis désolée. Et toi, mademoiselle, je ne veux plus te voir chez moi. Tu m'as compris? Vous là. Vous là. Tu veux m'humilier bien comment? Non. Tu veux m'humilier bien pour notre solution. Maman, je laisse. Que ça soit la dernière fois. Et puis, on est responsable. Ce que j'allais faire pour toi, je le ferai plus. Non. Et toi aussi. C'est fini. C'est fini. Maman, non, maman, journaliste. Maman, journaliste. Non, pardon. S'il vous plaît. Maman, pardon. S'il vous plaît, je ne veux plus me mettre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Maman, ça bêtise au bas. Ce sont les bêtises. Mais partout, non, les je suis désolée. Maman, je suis désolée. Non. Papa, maman, yoka, désolé, plus chez toi. Mais est-ce que je peux passer? Mais monsieur, je peux passer. Monsieur, je peux passer. Oui, voilà. Monsieur, s'il vous plaît. C'est quoi? Attendez, je ne le sais pas. Tu es mon frère, je ne peux jamais te le faire. Tu es je vais te gifler. Yes, oui. Maman, je laisse. Désolé. Non. Yoka. Mais est-ce que je peux passer, s'il vous plaît? Oza posa to solo ya otelema. Oza téléphone ya mwasi na yo. Oyo atelemia. Ba preuve eza a. Obotina na ba photo. Wala peke eza lokuta. Na ba vidéo eza na ba mbale ni. Mais moi je le sais pas. Moi batu baza a bata lokuta. Na yebi ya ngote maman journaliste. Na yebi ya ngote en tout cas je suis désolée. Non yo kasu mututé, je dois partir. Ah bon? Parce que ça humiliation. Donc partout tout bazar yo le tibon na maye. Papa, est-ce que je peux passer? Partout tout bazar yo le tibon na maye. Je peux passer. Ya grâce, je vais écouter personne. Et puis mon yo. C'est là. Papa, je peux passer. Toto Moïse a olingo soute ya komo silikela yo. S'il vous plaît, je peux passer, papa. Tantine. Oh, t'es comment non ton solution? Compensation de Moïse cité. Tout le monde est carte Moïse. Ya grâce tout ça. Oh, t'es comment non ton solution té? Est-ce que vous comprenez non ton solution té? Mais tout ça yo n'aime to. Ça je vous dis vrai, je le connais pas. Nayebi Angote, c'est mon frère. La moni yede ko kabola biso, c'est mon frère. Oh, c'est humiliation. Non. Je sais pas. Non. Yo kama munokona. Sozo continuer koloba. Sozo continuer koloba. Na mankote. S'il vous plaît en tout cas. Na mankote. Sala. Je ne peux pas manquer. Sauf que vous continuer sur koloba. Ya grâce. Je suis désolée. Je dois. Non. Yoka. Kokena les solutions té ande tu pour ta solution. Mais est-ce que je peux passer? Maman, dis-moi, tu peux sortir ok. Ya grâce. Maintenant, ce que tu as na ndako nini ya grâce. Parce que na ndane sika ok te na ya kana ndako. Ya, bino bo fana na okimia. Bo fana na okimia. Yo pe fana na okimia. Fana na okimia. Mama na sepeke. Na ande ko na moi. Olingo mbuye ba tsonde no ka kuta ko na ozo sa. Otika na to ngi to pesa kimia. Chérie. Ma journaliste. Na yebi ko au-delà de tout. Non, personne respect. Je dois partir. Mais quand il faut Bon, moi, que so zongi na ndaku ya zongi na ndaku eza scandale. S'il vous plaît. C'est mieux to fanda awa to sola la bino. Parce que à sorte vu solution partout au Kenya la guerre. Je dois partir. Likambo loba no eza ya lokuta eza ya solo. Maman journaliste bango ba oposta kasi on to linga. Pardon. Moi, je ne sais pas poser tout ba ebinga ba mona ngana émission pour na luka solution na problème yo non, non, s'il te plaît. Je dis na ofanda les sous s'il te plaît. Na ofanda te. Pour ma ramener sur le bas, je les connais pas. Oyebi bien. C'est mes frères, je dois partir. Papa et nous.
Ok, comment notre vie solution? Non, Papa Moïse, Tikaeke. Quand c'est dérangé, Tikaeke. Tu vois maintenant? Municipaux. Oh, même tu vois maintenant? Moi, je sens si y en a les tests. Tu vois maintenant? Pour perdre au tendé. Mais putain, c'est à cause de toi? Il y a combien de été? Combien de mingi? Tikaye. Non, il y a une salle là. Il y a son nom à Lukango. Non, pardon, madame. Aïe, aïe, tout le cas solution. Bon, si quoi, tu es il y a une solution ni toi vie. Bah, vérité, pourquoi c'est un moment privé? Zambalola. Oh, ma kamunini ya lelo boye bitumba. Kamunini yaya. Pourquoi il faut se calmer? C'est quand on met pour qu'on soit solution T. Soit tu le pardonnes, soit tu le pardonnes pas. Pour ça, on a des possibilités. Et puis, il faut voir qu'on a prière. On a même qu'il y a un héros et simbate. Faut que l'on calmement na katanda pour sauter aussi si à Tokyo peut se adresse na bino. Comme ça biso toya équipe mbatoya kunanda pour non solane calmement. Ouais bisa biso ba jour nini oyo ya za libre. Ya fanda. Pardon boye héros aussi ko résoudre problème té. Yo tika nanu. Yo tika maman na bino aye na respecter ma case. Maman na nya na yo ke la mutu. Si maman. Siko yo non mais l'autre non la gata no zonga nda mo ba biso ba tu ya gas na respecter parce que c'est émission. Non la gata no zonga ya Moïse. De l'opé te permettre aux zonga nda kuna te po bo risquer pardon s'il te plaît. Na niveau grande sœur no azali kina nda ko esima. J'étais chez moi. Na responsable. Et puis na ta engagé. Bon, na sala soutenir na comme pas na yi. Na ngi tiba ok, te na ok. Parce que na prêter au ganda. Non. Na lobi te ke obima kuna. Na lobi bongo te. Na lobi nde lelo. Nui ya lelo. Na la ati. Non kenda. Yo kate sko finalement boyo kande. Boya ki poto to pesa bino solution. Boyo kata mo sa. Boyo kata sa chest na biso ke abimite ake paite. On maîtriser kuna basa nzambe basa kuna ba maîtriser tito twa kaso biso toza yepe bala banda tita belo teti boye ndenge to sala boye to so solution te ya Moïse mutabe ofanda te fike omona ba caméra emso koloba te yo permettre biso to tiko sola na ye libanda préférer déjà na téléphone emso boye ko avouer parce qu'on est devant la télé il faut des fois comprendre mais le quoi papa lui accompagner à tiki na bureau calmement ça ne siko okete. Basa nzambe bazana ba maîtriser biso pe to zo to maîtriser ya so sing mobile no pardon mobile no ayoki mais bon permettre biso to solana bino no malé mais parce que siko boto ka solution siko kaka to bandolo balo ko ça sope 3 heures ya Moïse pardon zelanga na silisa bon to kota to solo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Je pense que suite auto pe sabino ngo prochainement to be kana solo bandeko to apaiser bon pour ça to tiki bango boye nanda ko yinda ko za ba problème vraiment soki Christ azongi tenga bino to kutani bala sima bye.